Coucou ma famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nzamba bateli biso, tomona ni lisusu mokolo alelo. Tika topesa nzambe wana merci. Oya sali lisusu après plusieurs jours. Toyeba ko sanga lisusu pona ko partager. Topesa nzambe merci. Et bongo toya pona ko développer. Oya zali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu d'amour, le Dieu de bonté, Yahweh Pambola Makumisama. Merci Seigneur, merci na souffle de vie, merci na énergie, merci na kobatela, merci Seigneur na bomo ya papa maman ndeko mwasi mobali oya kozwa libako ya kolandanga na tango yawe na pesio, merci po na bomo ya moko na moko kolo tikete lokumu kiembo masan joli ezonga na trône na yo zanzam. Merci na moma oyo sali biso to sangana po na koloba Seigneur, tikete kolo yo tia maloba kati na biso oto kolobe ute pai na yo. Saint-Esprit dirige biso du début jusqu'à la fin, présence na yo kimia na yo bolingo na yo nde ereni kati na biso to bebisi onyo soyo te kati na chaîne na biso ezala musika dans le nom puissant de Jésus. Bonzambe na yo emimoni sama dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, vraiment, ma famille, naza susu na esengo. Ya kozala lisusu devant biso lisusu na mukola lelo poto partager. Na que ça fait vraiment, en tout cas presque 3 mois. 3 mois vraiment, tout mon anité, na yete, na yokanité, et l'autre côté, mais na sabino toujours que to yaka, ce qui toza na oyo ya malonga ya koloba, voilà, to yiko yaka te, na zaka na kusabo mona ramona hangai ernio sona aparita kame, na zo bimisa, et l'autre oyo bato ba bénéficier na ngote, to na yaka kana lo baba buzoba ba insanité, non, et à part cela aussi, naza susumutu oyo, naza pensa trop chargé na moi makambo ebele donc ba o bayebi moi chargé vraiment na moi makambo ebele yango bomo na deux fois na ju vraiment ba temps pona ya mais on est ensemble makambo ezebele menzambe pe aoko baka na obatela aoko baka na opesa makasi donc tozo continuer et toza ensemble. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci na ba nyonso o bazo s'abonner vraiment tous se désabonner to zali tozali tokokoba kozala pe tozakaka ko se désabonner te ato moni mama biazo mona na te mais tozali na biso tozali. Alors na ko inviter pe na ba maman na Facebook, ba maman obasa la Facebook bo pe ko rejoindre biso na groupe na biso ya Facebook. So okoti na Facebook o mona kaka groupe moko osoko beti plutôt tolobela libala pe bizaleli ya mwasi ya malamu entre parenthèses femme vertueuse toza na logo moko ya jaune boye omona biso toza na groupe na biso ezala na kuna pe mwa matele kaka chaque jour ezalaka bien. Donc voilà ma famille, on est ensemble tozali par la grâce de Dieu, par la grâce divine. Voilà lelo to lisusu to kabola lisusu to sola lisusu elongola ba mama tolobaka ke ba mama biso nde to tongaka biso nde to simbaka biso nde penza toza ba mama o toyebi ke to vandisa masolo to vandisaka masolo. Alors sans biso mawa mingi, alors yango wana tango to yaka mingi o mona ke mingi to betaka mingi masolo ya ba mama mingi. Pourquoi to betaka masolo ya ba mama? Parce que moi si so bazo benga yo za aide semblable toyebi ke muto aza aide asala mingi asala ke belé asala makasi to mona yango même temps bato nga bandaku to mona ke ba aide maçon basala musala makasi koleka bango moko babenga bango ba maçon bien ba patron. Voilà omona ke ba aide maçon basala musala makasi basala musala mingi. Alors yango tolobaka ke moi si toujours koyekola koyeba esilaka te, moi si ayebaka toujours, moi si ayekolaka toujours, moi si apprenaka toujours. Et tant ozoyeba ozobakisa ba plus ebele et yo moko pe selon caractère na yo habitude no bizaleli na yo nyonso yo ezoke na ko changer ozo améliorer ozobakisa eloko moko pe mususu ozolongola moko pe mususu, ainsi de suite. C'est ça la vie. Donc cela veut dire chaque jour on apprend et chaque jour on se corrige, chaque jour tozo ko s'améliorer, chaque jour tozo bakisa yasika. Alors toza wana pona ngota nzamba zo tia maloba kati na biso ta nzamba zo inspirer ta nzamba zo pesa oyo tokoki koloba tokoki kosala, pourquoi pas toya to sala yango pona lokumu na nzambe. Voilà ba maman nalingi na loba
moi si na kati ya libala car nde na tukoloba tango yebi ke oza aide et tant tolobaka boye nangi na soulever na fond la parenthèse moko tolobelaka moi si en général mingi mingi bomona kaka ke non kuna balobelaka moi si libala non tolobela moi si nyonso parce que okoko ozala nanu pour le moment oza nanu moi si na kati ya libala te moza moi si peut-être se préparer pour la mariage peut-être lobi pour okota libala peut-être oza pe na batu o faut encadrer ou encadraka et tout donc cela veut dire moi si nyonso aza censé ya koyoka pe ya kozwa par naye alors kombo ya chaîne na biso lokola eza kombo ya libala eza na kati donc yango moni mingi mingi eza ko ba cours de base tant banda ko tanga o mona ke ba cours de base ndele ka moi mingi po yango ne pena to ye ko ye kolela voilà toza bongo alors maman nanga tango oza mwasi okoti na kati ya ndaka libala il faut yeba ke na mokili oyo nde to wana se na moi mutu aza parfait azati ni homme ni femme parfait ou parfaite azati alors ndenge moko yo oza na ba erreur na yo en tant que femme oza mutu oza na ba erreur na yo oza na ba défaut na oza na ba qualité na oza na ba talent na yo oza na ba biloko no ebele ndenge moko pe mobali pe azali alors lokola na mokili mutu na mutu azaka na posa akutana na mutu oyo donc nde tolobaka ke mfiniku ya nzungu na ye mopanzi ya mipanzi na ye mutu nyonso azaka na posa akutana na mobali ya malamu mwasi mobali nyonso pa azaka na posa akutana na mwasi ya malamu alors quant à nous maintenant tango okutani na mwasi to pe okutani na mobali na kati na libala luka siko oyeba caractère ya mutu wana okutani na ye eza ndenge nini parce que toutaka na des éducations différentes cela veut dire mobali auti na éducation na ye na famille na ye mwasi pa auti na éducation ye na famille na bo sangisi be éducation na bino et yango nde kosala ke ya malamu bo tirer po bosala nini bo transmettre yango na bana alors tango mobali aye na kati ya libala mobali aza na ba défaut na ye comme mwasi pa aza na ba défaut na ye mobali ana ba qualité na ye comme mwasi pa aza na ba qualité na ye alors en tant que femme mobali azana pona ko protéger mwasi mobali aza chef na kati ya famille azana pona ko protéger azana pona ko protéger azana pona ko salebele et mwasi pa azana pona ko apporter soutien na ye alors parmi ba soutien na yo parmi ba mission na yo parmi ba aide na yo ba oyo ko sala na kati ya libala il faut ye ba pe lisusu ke comportement mobali en dépend donc cela veut dire tango mobali azana mo erreur moko boye azana mo ba biloko moko boye oyo ye ko kuta ye na na kati na libala luka pe o aider mibali na sur ce point pour ayeba na kosala nini na ko changer mibali o bazara ke mwasi azo sala be fort mobali azo changer en tout cas wana fo boyeba ke y a des choses o ekenda rapide d'une manière spirituelle même si ozo sala normalement mais toujours il faut quoi associer prière na kati ya vie des couples. Il faut qu'on associe prière na kati ya libala tango ozo sala o eza devoir na yo topé ozo sala o eza mission na yo dans le mariage. Alors il faut toujours qu'on tient le sambo. Donc cela veut dire moi si tango melisaka tango toza ozana mobile nao oza mobile nao tango ozana ba to yebika ba fête tango ozana ba moment wana ya bien ba moment parfait ya mariage tango ozana ba moment wana mobali amelaka libela mwasi ça signifie beaucoup donc anisaka raté que ça fait partie à plaisir bien sûr que oui mais ça signifie beaucoup déjà tango ozo pesa mobali libele na oyeba ke zwa lokola mwana na yo ezwe lokola mwana parce que mwana oyo memi 9 mwana limu tango yo bimisi oboti mwana nozo komi kwa lete mwana ana leona lobi mwana ana o remarquer que mwana za na berère mwana ana za na moi tétitesse mwana ana za na moi boisa na moi makambe belé o sa nini en tant que maman oko se battre pour o sa nini pour o assurer éducation à mwana yo oko se battre pour sa ni pour mwana yo a changer eza ndenge moko na mibali bino mo benga ba bébé awati bino mo benga ba bébé alors muto yo zo benga bébé tango yo Monique a sali mo eloko mo bobi te amukolo ay mamba sala bien sûr que oui amukolo ay mamba sala mais yo siko zala mama na ye mwasi azalaka mwasi ya mobali asuki ka wana te alambela ke ba fufu bazala na ye na ba fête kuna na magoda mamutu oui c'est bien mais yeba ke ozape na rôle ya ki mama na vie ya mobali na yo donc oza mama donc mobali no amwana no ya liboso donc aza mwana no ya liboso oyo melisa kamabele oyo pesa mabele no amela butu 4 5 6 wana a mobali no a bébé no a mwana na yo donc cela veut dire tango monique ya ekokoso na kati na mo makambo ebele mama rassure toi aussi yeba ke ozawana po aider ye ozawana po aider tant ba bengi yo aide pourquoi nzamba benga mobali aide te pourquoi nzamba benga mobali aide te parce que ebi que la femme
a la capacité ya ko éduquer, ya ko aider, ya ko donner ebele pour que moto asani azonga na nzela. Même si totali na bandako, to éduquer bana papa na maman ensemble, mais une grande partie au mona ke uta ke pa ya maman, et uta ke pa ya maman. Mingi kuto mona ba papa soki mwana ki a posé problème mona papa tuni au sola ki déjà maman na yo maman lobini. Pourquoi? Pour te ba pour dire que moi si azana ba charge belé azana ba tâche belé et ça ka ya bana oyo botité mais ya mobali oyo posana ye. Ya mobali oyo posana po ba ke mobali oyo nazana pe aza bébé na ngaza mwana na nga aza muto nga pe fona gérer ye. Donc cela veut dire tant on na katanda ko na bana 5 yeba ke na bango 6 pour plus papa na bango basali 6 nga mutu na gérer bango mutu na encadrer bon c'est ça. Papa aza mobali aza chef de la famille ndenge nzamba étabissa bango bimara ki na musala ye fatigué na besoin lia se reposer lo biso fois que musala ba rapport e bela zo pas premier ministre o eza yo madame moi sinayi. Alors tout si kababilo ko mususu oto koma koloba lelo ke mobali ato bomeli nzoto mobali ato sali boy ako changer ako sala boy tout si kababilo ko na ngana za toujours na habitude de loba ke langage wana boko excuser nga eza langage ya ba femme insensée. Ah oui, eza langage ya ba femme insensée parce que une femme oh bibezo lo banabiso une femme vertueuse moi si oya yebi rôle na ye moi si yebi ba qualité na yebi misala na yebi devoir na ye ayebi ba tâche na ye jamais moi ça ko misala langage ya ndenge wana jamais akoyi ko sala ngote parce que bi ke naza aide parce que Bible lo banabiso que il n'est pas bon que l'homme soit seul mais ce que so kinga lobi ke ami est-ce que na se na moyo dayande to zabi batinda mutu akufa pona mutu poso okufa pona mutu okyo li felo ok li felo. Le seul mutakufa pour nabiso c'est Jésus-Christ de Nazareth pe ase kwa kufa pe lise kwa nae eza sali na biso. Alors yo tangu yo lobi ke na mi boma pona mbali na ko orokene li felo mutatinzo mi boma pona mutazate. Eza ka ki yeba ke naza aide na sala o eza devoir nanga. O eza aide naza aide na sala o eza devoir nanga. Moi si tango oza na libala fo yeba pe komi kitisa. Fo yeba ko solola, fo yeba ko loba. Moi si ayoka kanoki me aloba malembi. Moi si faut yoka mingi oyoka noki oyoka donc oza dans la vitesse moko ya ko yoka mais tant pozo yoka il faut yeba ke litoi nanga na otiango isika nini na oyoka nini pe na oyoka nani parce que à cause ya ko yoka o Eva yoka ka pesa litoi na pas diable nde lelo mema pe na shit alors biso basi ya lelo to lukate to mema ma pe na shit lokola Eve to mema ba shit na kati na ba foyer na biso na kati ya ba mabara na biso alors tant ozo yoka balobi yoka mingi mais loba muki pe loba malembe tango zo yoka okoyoka na mingi mais na kati ya mingi wana ozana toujours ozana ndambo oyo ko retirer ozana ndambo oyo ko récupérer oko pratiquer ça veut dire oko tia yango na misala okoyiko yoke belete na ebele nyonso oyo yoki na mabe na malamu kundoli nyonso memi na ndako non o mema shit donc ça veut dire moi ça yoka mingi pe aloba malembe moi si jamais ko za la bla 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 yoso bandi ko loba awa donc il faut na éviter ce qui est l'oroni ne ko calmer yo alors tango za aide il faut yeba ke ko loba nanga chaque parole et bimana munoko nanga chaque réaction chaque eloko o ngana osala ezo apporter quelque chose na vie ya mutu moko to pezo apporter quelque chose na kati ya foyer nanga donc eloko nyonso yozo bimisa nyonso yozo loba ezana mission ezo apporter quelque chose c'est ça une femme. C'est ça une femme. Moi ça loba ka te ke ozo loba po batu ba monoka loba me ya malongo zo lobezate. Mais eloko o batu bazo tirer na kati ya maloba na kati ya ba réaction na yo ezate non. Moi si foye be loko ninyo azoloba. Moi si foye ba ke mobali nanga aza parti nanga aza do mission nanga na ende ko exercer ngone na vie ya mutu. Et loko na soki basi belé to yebi yango to tia yango na mutu. Ndele lo to mona makambo belé o eza causer na kati ya ba foyer te. Ndele lo to mona te. Et lo mususu pe ka musanga o mona mutu mususu aza na divorcé. Mais azo pesa conseil na basi peut-être babala oh baingi babala soki yo ya ko pesa conseil soki yo ko ya ko ba pourquoi yo moko salela ki ango to exercer ki ango te pour arranger au bongisa mariage na yo entre parenthèses to bi que il y a des divorces mususu tam sous ces amambo tam sous sorcellerie mam to yebite mais tant yo yebi ki okokati nini yo ya ko pesa ba tout conseil concerné loko yo longate libale a mission eza mission soit ou échouer
soit au réussir. Alors, pour réussir yango, il faut toujours qu'il y ait rôle na yo. Il faut toujours qu'il y ait tâche na yo. Il faut toujours qu'on tienne esika na yo moi si comme mobile. Oye ba kena mobile rôle na ngeza nini naza moi si rôle na ngeza nini. Naza moi si rôle na ngeza nini. Et lelo tozo mona lelo basi ebele bazo la emporter na sentiment bazo la emporter na loyenge. Bazo la emporter na makambu ya ndenge na ndenge oyo ezomema rien du tout na kati ya ba mabala na bango. Oyo ezomema eloko te na kati ya mabala na bango. Non, ce n'est pas ça. Mama tango za mwasi fo yeba ke fo bongisa bizaleli na yo, fo bongisa mode de vie no bongisa ezaleli no po mobali tanga bali mwasi. Mobali lobaki mobali wana aza na makambo peut-être songolo pakala, mais mobali ya solo oya yebi valeur ya mariage, oya yebi qu'est-ce que le mariage tango bala mwasi otia na ndako azela kaka sexe ya mwasi wana te, mais azela ke bele ko ute pa ya mobali e pa ya mwasi wana ndenge moko pe mwasi azela ke bele ko ute pa ya mobali wana, mais mwasi lokola ba bengi oza aide, cela veut dire oza ne bele ya kopesa. Oza ne belé à kopesa. Alors tango mobali azozela ebele na para mwasi wana mobali yabike mwasi aza soutien nanga, aza mama nanga, aza mwasi nanga, aza conseilleur nanga, aza po basi ebele même ko sola boye ba ko sola même na mibalité. Oza no vando koma ko déclarer mobali nanga bima nanga te, mobali nanga laksa nga pa ba tuté na ba sortir za nanga te eloko te, mais soki ba bimi na yo osana so babimi na obandi ko loba radio na batukutu bazaki wana ba invita ki yo bazongi sima yo mibimisi liboso osa déjà soni na mobali na yo oza wana pe soki pe mobimi na mobali a créé ata moi sorti mo bana moré bino mibale lisola kitoko zate mobali azaka na posa mwasi ayaka na ba initiative. Mobala azaka na posa mwasi ayaka na ba idée. Mobala azaka na posa mwasi oyo apportaka bonheur. Mobala azaka na posa mwasi oyo asola kitoko. Mwasi faut yeba ko sola kitoko na mobali na yo. Et puis ko sola faut yeba que chaque chose a son temps. Et ça na ba sujet mususu faut yeba moment ni ko aborder yango. Peut-être muta na posa bo bima bozala juste bino mibale en fait. Bozala juste bino bale bo savourer bolingo na bino bozwa ta na bino. Mais yo bandi ba sujet ya ba makango. Yo bandi ba sujet oyo ko énerver mutu. Yo bandi ba sujet oyo ezo correspondre te na moment. Parce que prochainement bimana on lisusu bimana on susute. Il faut ko yeba temps, il faut ko yeba moment, il faut ko yeba kotala la atmosphère. Ko yeba loko ne loko eza na tango la. Même bible dit que chaque chose a son temps. Même nzambe tanga sala rapambola rabato sala maramna yeba loko ne loko fona sala ngona tango pourquoi pas biso. Pourquoi pas tant mobali aza na besoin ya mwasi ndi na moment na mwasi o profiter neti na faiblesse ya mobali ali o banda ko pesa ba sujet moko boy non eza bongo te. Même na ba mama mususu ba sala ke na moment so baza na moment ya fête na mbetu na mbali ne ba na moment magoda ali ya profiter na moment na abanda ko tuna mobali ba question moko boy ya bambanda ya ba makambo moko boy po mobali avuye mama akwa avuye na ekaka pona miti ana na posa eloko. Mais yeba ke ozo sala wana ya mabe ozo détruire mobali na yo et puis yo moko poza ko se détruire luka ko pese loko ne loko na tanango ko pese loko ne loko na tanango mobali za na posa mwasi a solo la bien mobali za na posa mwasi o ayaka na ba ide mobali za na posa mwasi a sungaka et na para mibali pe tango yebi ki oza na mwasi papa bozaka mikolo bozaka bana mikete tango yebi ki oza na mwasi yo moko comprendre po yebi ki mwasi aza aide bonanga alors pesa mwasi wana espace na ye et mwasi tango azo se sentir na espace na ye alors sala pe makambo esengeli ya sala on s'est retrouvé c'est comme ça dans les mariages mwasi na mobali baza ba adversaire ya bitumba auto mona ateke bato non ba adversaire ba adversaire te en fait moi sina mobali baza ba collaborateur alors pour collaboration et les cas bien il faut libéralité za na gauche et za na droite. Il faut penza mon copé mosusu à sentir penza que non azo se retrouver na kati eloko o yazali mais soki bozo vivre na kati ya libala boza lokola ba rival ba lokwa ba mbanda boza lokwa ba tumo bo welele loko moko boy libala ana boko vivre ka boko sala ba ne ba mbula ba nini boko mona ka ke na kati ya couple na bino bo tourna ka rond eloko malonge sala mate kati ya couple na bino parce que entre bino mibale bozo vivre lokwa na kati ya rivalité. Alors on a mwasi ya mayele mwasi oyo ayebi role na ye mwasi oyo ayebi eloko ye fois sala
Tango kaza na kati ya vie de couple, il faut à comprendre, il faut atala tous les quatre coins, aye baron nae, aye beloko nini oya ko sala, na oya ko sala te. Et quand à mobali pe asala ron nae, et ensemble unis pour la vie de bokolonga, parce que libala mutu na mutu a créé un monde nae. Ko sala libala te ke lokola libala ba gauche na ba droite yo copier makanda ba, parce que so copier makanda ba ngolande ti makambo le kana kati mbeto ko copier ngote. Oko copier ngote. Au moins que ah c'est bien dans ça yanga yango na mariage ezara bon mutu na oya ye mutu na monde ne mutu ta créer mahambu na ye donc ezala penza bon donc moi si na kati libala mi yeba rôle na yo yeba ki oza aide pour na mobali na yo oza mobali aza mbala mbanda na ote ko se rivalisera na mobali te ko sala pe bois de fer na mobali te oya tienga pe na teta lelo basa mabala ndito komo yoka soni ta lelo basi ya mabala nde tokoma oyoka soni pona nini po basi bazo sala mobali otie totie na mobali ezalaka te mobali aza mobali akotikalaka mobali nzambe aétabli oyo en tant que aide aétabli mobali en tant que chef aétabli mobali en tant que mutu ya kati ya ndako alors yo ko se rivaliser na mobali te o sala bras de fer na mobali te parce que so lati pantalon na chemise okoka te o ta pantalon na chemise bana yina ne okoka te yaya okoka te. Alors, reste femme. Tikala mwasi, zala mwasi, na ba domaine nyonso ya vino, na lolenge nyonso, et sala rod na yo. Yeba ke na kati ya libala mobala azaka na posa ya mwasi, azaka na posa aide, azaka na posa rivalite, azaka na posa mbandate, azaka na posa muto akoza adversaire na ye soki ya ndenge nini pour toute une vie. Non, sala rod na yo, yeba malamu. Oisa ba devoir na yo et moi ça libala kobosa na lo sambote. Que le Seigneur vous bénisse. Tokutani prochainement pour le numéro asika. On les a qui message qui on a qui nango après plusieurs jours vraiment na linga ki to mona na to solo la et yo pe nan o s'abonner yo pe o s'abonner déjà soko tali vidéo ko zanga te ko liker ko commenter pe ko partager nzambalola apambola biso tokutani prochainement. Merci beaucoup.